bamona biso na monde entier bayebake na Congo union sacrée est une réalité depuis très longtemps. Donc à partir de là, depuis le 5 avril, depuis le 20 novembre 2020, au président Tshisekedi abiengaki bakongolo nyonso tozala elongo moko po totunga Congo. À partir de là, bakongolais na monde entier bayeba que union sacrée lelo ekomi réalité. Donc mon ami, boyiba parti ya lelo tozali formation politique. Parmi la grande formation politique à Congo, union sacrée ezali na 4 yango toye tobima tosala sortie officielle lelo. Batata bandeko bamama bana ya Congo ya solo toye mpona sortie union sacrée. Mais union sacrée ekosalela wapi? Ekosalela na kati ya Congo. Lelo makambo nini eza koleka na Congo? Lelo makambo ya pasi eza na Congo. Alors Congo bila avant tobanda makambo union sacrée, likambo ya agression rwandaise oyo ezali kokoma kokende na biso, oyo eza koutele bana na biso, oyo kotinga population na biso na est, baza kotina bamboka, baza kotambola na vanda, baza esika ya kolala tolobela yango avant tokota na makambo mosusu. Bandeko bini na bomona bini malamu. Ela Kinshasa bezali awa. Bete na bino. Bete lisusu. Eleko Mboso. Balingi na pesa merci. Bona banilitant nyonso ya union sacrée oyo basangeli awa na appel ya autorité morale na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo biso nyonso totungaka kati peton nalingi mpona ye mpona mokutano ya lelo ndenge tosangani awa tobeta maboko mpona président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobetela ye maboko makasi parce ye nde apesaki biso invitation mpe tokita na zeli lelo na po nalikitaki bazalo ozalaki na kati tani oyo tomonaki tochange na bino kama liboso ezasili makambo ya sécurité soki oza bango ya république démocratique du Congo ya mibale eza teme ya union sacrée esika tozokende na place tozali awa teme ya vice-président teme ya makoloni oyo seni ozokende dans la
Pour le moment, la République démocratique du Congo, nous avons un problème d'insécurité. Nous avons l'intention à marquer la présidente de la République n'a plus chose. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'annoncer à côté de Maïkambouana pour Bandani à Kolomba Makaboua à Mboso et à partir de l'Union et pas une union sans doute pour aller jusqu'à éviter la guerre représente la France démocratique. On dit que l'Union soviétique, vous ne savez pas à voisin, vous ne savez pas à Bemba. Et après ça qui appelle le rassemblement, il y a pays aussi, Poto Sanyam, Simanaye, Poto Sa, message, la Mamou Nawana, de te côté de ma peine en Mboka. Au côté de ça, il y a peu de nouveaux pour le Mboka de Discours. La Lingi, la Lukonde, la presse merci, la jeune, la Discours. Pour la réunion sur le pays, la télématique, pour la rejoindre la force armée, la République démocratique du Congo, pour tout le monde de Kumbawana. La presse merci, la jeune, l'autre. Depuis ce lieu, c'est aujourd'hui, on va tout ébeler, Bakou Faki, pour la Kumbawana. Depuis 1990, toza na bacompatriote ebele na biso bakufaki awa toza na Kinshasa motema na biso ezobeta kuna toyebi mpasi na bango na moma oyo tosangani mpo na union sacré tolingi kobosa na bango te yango na kosenda na mémoire na bango biso nyonso totelema tozwa 1 minute de silence. Faut dire peut-être que nous avons une minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, il y a la République démocratique du Congo, on va tout faire qui est belé. Dans le temps, on a vu on vient de banger la minute, on a un sacrifice dans le char. Voilà les présidents Mboso de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il faut insister pour vendre na nsima na arme na biso bango mpe bazozwa bariske ebele bazokufa mpo na biso opesi bango losaka na bileki kaka napesa mwa introduction wana bamessage mosusu ezoya bakobanda mwa kimia mpo bathématique nyonso todéveloppe yango avant tokabwana napesi bino merci mingi nzambe atambola bino. On applaudit très fort pour le Premier ministre. Nous allons passer la parole au doyen, au sage, le plus grand de tous les parlementaires, le plus performant dans la matière de la sagesse à l'Assemblée nationale. Les députés l'appellent Joe Biden, le président Mboso. On applaudit très fort. Voilà,
Merci.